Tomilengela, tomilengela Yeswe, tomilengela. Tomilengela, o mukolo Yesu akozonga. Akokuta kondima Yeswe, tomilengela baba. Tomilengela ba mama, tomilengela. Oh, tomilengela baba, tomilengela baba. Tomilengela, o mukolo Yesu akozonga. Akokuta kondima Yeswe, tomilengela baba, tomilengela. Tomilengela, oh, tomilengela, Yeswe, tomilengela, tomilengela. Mbote, mbote ba mama na Yesu, mbote ba mama responsable, mbote ba mama na bana, mbote ba mama ya efi ya munene na eme ya munene. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu, na lingi na lobela ba mama responsable na ba mama irresponsable. Balingami oyo ezali toli tozali kopesa na mukolo na mukolo. Oya koyoka toli oya yoki, oyo pa kobwaka abwaki eza nango gravité. Esika batu misato bazali peut-être mutu moko akoki koyoka, batu mibale pe bayoki na bango te. Na utaki koloba nano pona batata, sikoyo nde tozokota na base ya ba mama. Bible ezali koloba na biso boye. Nalingi koloba balingami ba mama oyo balandaka Yesu bakende wapi? Ba mama ya Biblia bakende wapi? Wana nauti kolobela manipulation ya batata, ba mama tozo souffrir. Pona manipulation ya batata tozo souffrir. Esengeli biso moko pe ba mama tomitia na souffrance te. Nauti koloba pona ba papa na ba mama na 1 Corinthiens 7:3-5. Mais sikoyo tolingi toloba pe na para biso moko kaka ba mama. Ba mama tomitia na erreur mingi te. Na ebike ba mama ebele ba mitie na ba erreur. Ba mama ebele bazali ko bomisisaka bana na bango. Ba mama ebele bazali ko sala oyo bango bakoki ko sala te. Mama ya efi ya munene. Ba mama ba oyo pe bazali na 0,5 balingami bazali. Ba mama oyo babandonaka bana. Mama bandonaka mwana te. Ba mama na Yesu totika vengeance. Vengeance eza ya Nzambe. Totika vengeance. Ba mama ya Yesu ata pasi yango ezali ndenge nini. Tikala na makomi. Zala mwasi ya kofukama. Kozala mwasi ya kolanda te. Kozala mwasi ya kolanda matongi te. Okuna batongi nga na kende. Okuna bafingi nga ina sala boye ba mama na Yesu. Bosimba kondima na bino. Kozonga ya Yesu ebelami balingami. Eske mukolo Yesu akozonga kokuta kondima kati na biso? Elobami na Liki 18 verset 8. Balingami totika bakufi bamikunda bango moko. Eske toyebaka lisese oyo? Ke totika bakufi bamikunda bango moko. Eza pe na sansi batongi batonga na bango moko. Balingami ata batongi yo. Babomi yo te? Ata olataka bagrifi te. Babomi yo te? Ata kutolambaka bien te. Bayekolaka. Mutu oyo afingi yo lambaka bien te. Loba na yeke naza na posa na yekola. Kosilika te. Mutu oyo alobi na mama olataka bien te. Loba na elakisanga kasi ndenge balataka. Mama babote otiaka eza malamu te. Andeko na ngai. Yoka mutu okoki kolakisa ngai pona zala kitoko. Balingami ba mama tokitana sincere. Nazomona ba mama ba matine sincere. Ba mama totambola na escalier totanga ba pa. Mama responsable tanga ba pa. Mama responsable tanga ba pa. Mama responsable aboyaka ba problème, mayambaka ba problème te. Mama responsable amelaka, me mama responsable azalaka poala te. Ba mama nanga tala mabale ezali kokufa. Na uti koloba deja pona batata. Manipulation ya batata. Biso ba mama to sambwe. Ezala na Europe. Ezala na Afrique. Surtout awa na Europe ba mama to sambwe.
Pona nini batata bayebi valeur na biso te? Pona nini batata bazosala b'importe quoi? Pona nini batata bazoluka basi o bango bamoni ke bango nde bato baleki? Mama na bana, na ye kobondela yo, kitane sincère. Papa tango aye na problème na ye na ndako, mama bomba ndako, continue kobomba ndako. Baposa ya nzoto emema yo te na mabunga. Baposa na nzoto ezangisa yo lola te. Baposa na nzoto obomisa bana na yo te. Ba mama responsable na bondeli bino. Ba mama ya efi ya minene na bondeli bino. Ba mama ya eme na bondeli bino. To simba bana na biso. Na manipulation ya mibali to simba bana. Na pasio mibali bazo yokisa biso to simba bana. To simba bana na biso. To batela bana na biso ba mama. Yesu azali kozonga. Libala moko ta kende kobala na lola. Ata bokufi mwasi na mobali mukolo moko na mbetu. Mutu na muta kokende na serkei na ye na molimo na ye. Oyo ya kende ko presente na nzambe. Papa tango abimi na ndako mama ozwi trouble. Papa tango abimi na ndako mama wabandone bana. Me mama simbaka ndako te. Siko mama wabandone bana. Papa sa kende na ye libala. Bongo bana wana bakosuka wapi ndeko nanga mwasi. Tomilengela Yesu azozonga. Tomilengela Yesu azozonga tango akoya kuta kondima. Mabala eboma kondima na biso te. Manipulation eboma kondima na biso te balingami. Na utaki kolobe pa ya batata bien sûr mwasa tosa mubali na ye. Wapi mubali bakotosa. Mubali mususu aza pasi pona kotosa ye. Mubali oyo zopesa valeur ozo komikitisa. Me mubali azo ye ba valeur na yote. Ba mama. Pona mubali wana kaka ya mutu edoka deja. Yopo zolanda yo tikali kobwaka bana. Mezwa responsabilité ya bana na kati ya ndaku. Papa komi liboma na mutu, yopo bandi liboma na mutu, obandi kokende na banzela. Surtout ba mama oyo ya mitu balinga mibolimbisanga pona terme. Balingaka mingi France na Belgique. Balingami. Bolingaka France na Belgique pona nini? Ba mama totika lo yenge, kitane sincere yo mata. Kitane sincere, tala mwana na yo 14 kuna batika liko senteye. Tala mwana na yo 13 batika liko violeye. Tala kaka mobali oyo ke kozazata na tina te mutuku to ezate. Tala ndenga baby sivi ya bana na yo. Bana ba baby si manango yo mama ozozwa mayele. Eza deja trop tard po mwana si ba devierge ye deja. Eza deja trop tard po mwana 14 esi ba sente ye deja. Ta mususu muta de vierge mwana na yo na ndako. Eza kaka mubali oyo yo bala. Mubali oyo yo sala na ye yaka to vanda. Ba mama meto fungwa mate. Eza kotula to eza nini ba mama nanga. Mibali babenga kabiso te na nzela to eza nini. Tozoko se kontrole lisusu te ba mama. Mama na ye koyebisa yo na ndako libala soko ozalaka na yo na botosi te. Kokanisa te ke mobali oyo kozwa okotosa ye. Ye pe kozala nango kaka ndenge moko. Po mabala ezokufa balingami. Eza kaka mibali te bato bazoboma mabala wana. Biso pe basi tozoboma pe mabala na buzoba na biso. Tango mususu mobali alingi yo mingi. Na tango mobali alingi yo mingi. Omoni ke mobali aza faible. Nga siko na manipule ye. Manipulation. Eza kaka pa mibali te. Biso pe basi. Toa pe na manipulation. E pa ya mibali. Ozoko manipule mobali na yo. Tata ya bana na yo na kata ndako. Ozoko bima. Ozoko tika ka bana na yo. Ozoko bua kaka bango. Ozoko kosaka mobali na yo ke voyage. Nzoka nde so ozwa libala na Afrique. Nzoka nde so ozwa libala na Belgique, nzoka nde so ozwa libala na Suisse, nzoka so ozwa libala na France. Balingami, ba mama ya efi ya munene toza wapi? Ba mama balandaki Yesu toza wapi? Ba mama Mari Mangandala toza wapi? Ba Ruth. Balingami Ruth akendaki kokota na se ya makolo ya Boasi ya kofukama. Pona zwa oyo Boasha zalaki nango balingami na respect nyonso na kofukama. Toyebi histoire ya Ruth na Ruth 1 toyebi na Ruth 4 esika kene kokuta na Boaz toyebi balingami ba mama to se contrôler. Tala respect na biso ekwei. Mama yo oyo kendaka esika nyonso yo moni mubali nyonso oyo yo moni okei komitika ozoko kitisaka valeur ya mwasi nyonso.
valeur ya mwasi no mama ozana valeur devant mobali. Imaginez mi pesa kilote. Mama imagine mama mi pesa nanu kilo. Balongoli yo na koti ya Adam na mopanzi ya Adam. Babimisi yo na mopanzi ya Adam yo mama. Po comprendre que mama oza kingo ya ko supporter tata. Babimisi yo na koti ya Adam. Yo pe lisusu ye ko bota lisusu Adam wana. Ada oya bimisaki yo na koti na ye, oye ko bota ye lisusu balingami. Eske ba mama to mona ke loko yo te, tozo comprendre munene ya Nzambe wana te. Ba bimisi yo na koti ya Adam, na faire comprendre bino. Ba bimisi yo na koti ya Adam. Ada abengi yo mikuwa ya mikuwa nanga. Musuni ya musuni nanga. Nzoto ya nzoto nanga. Melelo. Yo kaka Eva, oyo botaki Adam, obuki siko mibeku ya jardin d'Eden. Lelo siko yo ole Eva wuta na kodi ya Adam. Lelo siko yo Adam de mutazo wuta na kodi ya Eva. Ba mama, mama ozotika mbetu na yo, pona mobali na libanda. Mobali oya tele makake koluka mwasi po pesa mwasi na ye valeur. Lelo ye lisusu te. Lelo eza yo moko mama. Muto komi ko fole. Okomi ko linga. Mobali. Me mobali wana yo ke kolinga. Ya lingi na yo yo te. Lobi tange ko bebe la bino mabala ngope umela kate. E komi nini. Nga muto na linga ki yo. Eza yo moko muto kraka ki ngate. Mobali akomi ko sambu sa yo. Tango mususu kutu mama bambula na yo mama 50 ans, ozokende ko s'engager na mwana ya 40 ans, na mwana ya 30 ans, mama, valeur na yo eza wapi? Obomi libala, ozopona lisusu te, pona kaka ba sentima ya nzoto. Ozopona susu te, mobali nyonso akoya ya yo, mobali nyonso akoya ya yo. Tala, omoni mibali soki oza na mobali te na ndakwe. Bako yako meka yo ya lolenge nyonso. Na bana mike, soki ba comprendre kaka faiblesse na yo mama. Esili nango, ekomi wenze na bango. Ekomi wenze na bango ya tombola. Ba mama, tozala nanu ata makasiko. To bomba nanu image. To bomba nanu image ya kobota Adam. Mama yo mutobota ki Adam te tala nanu Jésus Christ. Nani mutabota ye yo te mama. O mema Jésus Christ na libumu na yo banda 9 mois. O mema Jésus Christ ma Marie. O mema Jésus Christ. O mema mokonzi Yesu. O mema mokonzi Yesu te mama. Pona nini ozokomi sambusa kita ne sincere ndeko nanga mwasi. Pardon. Na yeko sengo pardon nga mama Makiesse. Kita ne sincere. Kita ne sincere. Bondela ta Nzambe a maîtriser yo. Soki ezaka pona posa ya nzoto. Bondela ta Nzambe a maîtriser yo. Tala bekelamu ya Nzambe yo zana bango. Ba oyo zoko tika kana ndakuta mususu mwana 15. Ndakisa na poto mwana 15. Akoki ko supporter memi pa baleki na ye balingami. Esko zomona gravité ya likambute. Oko yako zanga na bana. Ndenge ya histoire na landaki balingami na internet. Oyo ndeko na biso Irene Masianduki alobaki balinga mibotala nanu gravité ya likambu mwasi azotika bana na ye 5 bango yeyo babenga meba mama ya 0,5 ozotika bana na yo 5 na camarade ata bino moko eske camarade yango azana na motema libanga ata kutu mama oya botaki mwana mwasi wana akoki kondima charge wana ndeko nanga ya mwasi mwana na yo ya 15 mois soki 18 mois ozotika la kotika ye pa ya camarade pona nini pona ba sentiment na yo o néglige bana pona ba sentiment na yo ba mama nanga naza mutu ya liboma te soki bokofinga ngai bofinga menga soki na kofingama Yesu pe bafinga kiye ngai fona loba oyo makomi ezotalisa ngai nga fona pesa toli oyo sengeli na pesa ndeko na ngai ya mwasi po ete ngai pe toli oyo lekaka nazwaka pe par na nga na kata toli oyo bandeko na ngai lisusu ba mama bateyaka nga na yambaka yango balingami
Camarade abenga social. Soki camarade abenga tata na bana presente bana pa ya social. Mukolo nini ndeko nanga wana ya mwasi ako récupérer bana wana bakomi na maboko ya mbila. Ba mama botala gravité ya likambo, ba mama bozo kende mabala. Bozo luka nini ba mama. Tango mususu libala ngope yo moko mutobomaki yango. Tango zo boma libala ozoloba ba sociale bazali. Ba sociale bazali. Mekende kotika bana pa ba sociale tango yo bimaka. Kendo tika bana na yo pa ba sociale. Komi yo moni ba sociale bazaba ndeko na yo, ba sociale bazaba koko na yo, ba sociale bazaba yaya na yo. Zwa bana wana kende kotika bango pa ya ba sociale. Pona nini oketika bana wana pa camarade. Balinga mi to sosola biso ba mama to sosola surtout awa na Europe tozo sosola te. Na Afriki na yebi na ngai yango okoki kozwa bana na yo kebwaka bango pa koko na bango epa ya mama bota yo epa ya yaya na yo probleme za te. Bongo awa na Europe toza kaka biso moko. Balinga mi tokuta ni awa na baninga ba oto sala na bango kindeko me kindeko eza limité. Oyebite ndako wana yo kende kotika kabana na yo misala nini eza na kati ya ndako wana. Okokamwa bana na yo bakomi kopumbwe. Okokamwa bana na yo bazwi sida. Okokamwa bana na yo babebi pona nini ba sentiment na yo e détruire libota na yo. Ba mama batata mususu baza na raison. Me kote mususu batata pe baza na raison te. Me kote mususu na para biso ba mama tozo ko manipule pe mibali na biso batata pe baza pe na raison. Po ezana ba mama mususu ba mabale kufi batata bato babomi yango. Ezana ba mama mususu bango moko bazoko zwangolu wana te nzamba pesi bango. Ndenge balobaka mutu azali na kingo azangi mayaka. Me mutu azali na mayaka azangi kingo. Yango makambo tozomona na se ya moi. Mama na ngai tata ya bana. Tata bana peso ki amoni mama kindumba eleki. Akosala nini? Akobima na ye na ndako. Me tata na ye kopesa yo toli soko bimi na ndako. Soko moni ke faute ezali ya mwasi na yo. Se contrôler. Luka mwasi na yo mususu. Oyo yo ko s'engager na ye. Komi sala mabete. Komi bomate tata. Komi bomate. Yo pe mwasi na ye koyebisa yo. Soki ezali ke za tata mutazo sala yo mabe. Komi bomate. Tala bana na yo wana. Bana wana bazana posa na yo. Bana wana bana posa ba mona kayo ata bolete bo souffrir nzela moko na bana na yo. Balinga mi koboko lisa mwana na mbanda, koboko lisa mwana na mutu. E kokanite na mwana yo moko boti Ata mutu wana zalaka malamu ndenge nini me mukolo moko akolemba. Eza na basi po batosaka mibali na bango te. Surtout basi oyo bazali azokende kozwa mobali ye moko abali ye. Basi oyo bazali kake kozwa mobali abali ye. Afutili ye tike. Aye kopesa ye mukanda. Basi wana bazalaka mibali wana bazalaka malheureux. Abosani ke yende mutu abimi Adam. Abosani ke yende Eva. Abosani ke yende mutu abimi Adam ake koluka Eva. Mubali akomi Eva. Eva komi Adam. Monde na envers. Ba mama mukilo eza ya nzambe. Mama oyo oza na ndako na mobali na yo osalaka pe milongo ya mibali mususu kaka na mbeto wana yo lalaka na mobali na yo. Banga nzambe. Fimbo na nzambe ezali. Banga nzambe. Omoni bolingo balobaka bolingo. Bolingo. Ata oyoki bolingo esiportaka nyonso. Balinga mina yeko yebisa bino. Eza makambo mususu bolingo esiportaka te. Mutu oya siportaka mutu mususu. Yende mutasufraka pe yende mutakufaka. Ndakisa mwasi soki azali koyoka te. Papa na yeko yebisa yo. Mwasi oya yokaka te ole yo okufa. Libere ye akende. Mubali oya yokaka te. Ole sikoyo yo mwasi okufa. Libere mubali wana kende na ye. Pona nini mutu na mutu atika la kojue bomoi na ye ndenge nzamba kotambusa ye. La vie continue balingami. Yo mwasi obandi ko manipule mubali, obanda ko manipule mubali.
me mukolo moko mobali akolemba yo omoni ndenga supportaka yo komi alingaka yo na bolingo wana apesaka yo yo siko mutu na mapeka emata mukolo moko okoregrete. Tozomona pe basi oyo bazokia bamemaka problemi na mabala bango moko eza bango wana baza na essentiel bakoma matoi mangongi bazokobomisaka bana na bango bana bakoma kosakanila bango na mibali oyo bango bazokende kozwa. Pona nini bazokutanaka pe na mibali ya 0,5 ye moko mwasi 0,5 akekutana su na mobali ya 0,5 siko bozwa ba 0 wana na virgule na 5 soki kokoma combien ekomi sikoyo 0,10 mena mutu ya bato mibalo basali 10 eloko eza te. Bamama tososola te bamama tososola. Mobali linga mwasi na yo mwasi pe linga mobali na yo balingami. Soumission eye na moya kolinga. Me probleme eza wana moko soki abebisi kaka mususu azalaka lisusu na shwate. Bolingo oyo balobake supporta ko Bible lobi tango mususu ekomaka sifone pona nini mususu azokende na po ya kokufa pona nini azo supporte. Me Bible ezali koloba esika nzoko abundaka eloko esufraka ezalaka banzete. Banzete ya mike wana ezalaka pembeni ya nzete ya munene eza yango nde mutu esufraka. Banzete wana ya mike balingami eza nani? Bana oyo ya biso toboti bango nde bato basufraka. Nasiri oyo aleka deja na divorce oyo aleka deja na problemi na mobali na kati ya ndaku ayebi makambo ndenge ezali. Tango mususu bana na ndaku soki mama mutu esalaka malamu te bana si balemba mama. Surtout mama soki mutu veme ezosala susu malamu te eza mawa mingi ndako nyonso ebebi. Po soki eza papa mutu aningani mutu ake libanda mama ko supporte bana na kati ya ndako. Bongo siko soki eza mama mutu aningani mutu ba mama ya poto ba mama ya kola tolata maputa ko maputa ebongisaka mwasi te olati liputa vemo telemi olati pe tai basi na yo ozwi vema elamba ya mulai ezipi yo pe makolo. Ba mama tozala ba responsable. Mama na ndako ozobima na elamba ya transparent biloko nyonso olati na kati ya nzoto libanda olati pantalon nyonso désigné yo komi lokola dessin animé okomi lokola bikeko oyo babengaka ba Barbie. Respect na yo mama eza wapi? Olati jipi bakwisi nyonso libanda mama ya ndako. O papa lingaka bongo me papa lingaka bongo na kati ya ndako. Nzoto na yo eza temple ya Saint-Esprit na kati ya ndako. Ye papa loba na ye na kati ya ndako me na libanda na za mama. Na kati ya ndako pe na respect ya bana tango boza bino mibale bosala na bino ndenge bino bolingi me na bisansi ya bana ba mama to respecte bana. Mikolo elekaki na monaki video moko balingami na yebite soki elekaki na Angleterre. Bana ndenge kaka na bakonfinima bazotanga kana ndako. Mama uta dushi bolumbu. Mwana azali na nini? Mwana azali na kati ya ekran. Mwana aza na conference ya klasi na professeur. Mama uti dushi bolumbu. Aye na salon. Mwana gangi. Professeur gangi. Ba mama. Pona nini tozo ko modire na bana na biso. Eza pe na ba mama ebele baza respect na bana na bango te. Tanke Bible zolo na biso mwana koyi komona bolumbu ya mama na yete. Me biso toza respect na bana na biso te. Ndenge nini bana bako respecte biso balingami. Bana bazo respecte biso te mwana yokaka te. Pona nini mwana yokaka te? Mwana yebi mobimba na yo. Mwana yebi mobimba na yo. Comment expliquer? Mama uti douche, caleçon te, soutien te, nini te, ndenge kaka botama dana Eva, ndenge kaka zali. Professeur ya classe amoni, babuaki na réseaux sociaux, pona koteya ba mama. Ah.
mobali soki aza na ye bolumbu esika nyonso azali ezalaka nango normal me bolumbu ya mama balingami nayebisi bino yango nalobaki na nini ya bapapa ke mwasi azali lik mwasi esengeli amilengela mwasi esengeli amibatela mwasi esengeli amipesa respect eza eloko moko eza nécessaire mutu atongaka ndako ezali mama mwasi esengeli ozala mwasi ya mabondeli prio sans cesse balingami 1 Thessaloniciens 5:17 zala mwasi ya mabondeli mama oyo zalaki mwasi ya mabondeli mobali ya tika mama nayebisi yo landa Yesu kokata nzambe te kokata priere te nzambe baswanaka na ye te yebaka mama yo tango ke libanda ya Yesu oswani deja na nzambe bamama pona kaka posa mobali yango oyo wana yo zalaki na ye pono koma ndenge wana okoma liboma osabandone otika nzoto na yo ne poudre ya pambo tiaka te ne bote ya pambo tiaka te pona nini omitiki pona nini ozoko miboma pona nini yango mama na ngai pona nini balingami bana na nzambe Bible ezali koloba na biso ata mama na tata babwaki nga Yesu azalaka tata ya munene Yesu azalaka papa na biso na tango mobali akei fuka mabondela nzambe komisa Yesu mobali na yo na libala pona nini osala bemporte kwa lobi ndako na yo ebeba mwana moko soki azwi probleme na kati ya ndako bana nyonso babebi na kati ya ndako balingami na Yesu balingami bana na nzambe balingami bana na nzambe balingami ba mama ya Yesu na ekuluzu ma Maria azali kolela atali pasi ya kobota atali 9 mois na misu na ye babaki mwana na ye bafingi mwana na ye batioli mwana na ye me biso ba mama ya lelo ata mwana bwakami na ye etali yo na nini osundoli mwana na yo etali yo na nini balingami bana na nzambe nalingi bino mingi Yesu aza molonge mama soko landi Yesu okomona makamba minene ngamba Makiesse fondation to sangana nazalia fondation to sangana eosala misala eza pona ba veuve banetike bendikapin ba orphelin boya kozwati eponi mutu te mama Makiesse azopona na ye mutu te botala kaka na kati ya fondation Makiesse to sangana bokuta pe numero na nga telefoni wana bosengage ti bosabone ti eza na ona WT kaka fondation Makiesse to sangana esili nango eza grave te merci pona video oyo ndenge kokota na bandako na bino sans permission nanga nzamba alola pambola bino mama ya F ya monene se contrôler mama ya 0,5 na yebisi yo mama se contrôler kita ne sincère tambola ta escalier essentiel ekomema yo nili part ozo faire comme souffrir yo moko ozo bebisa libota na yo mama simbaka bana tozwa nani maja ya soso akangisaka bana na ye nyonso ata baza 10 ata baza 20 akotisaka bango na se ya mapapu ebongo yo nanga soki tolandi batata oyo totiki Yesu tokokufa me soki batato bazobwaka biso basi tolandi Yesu akozala mobateli na biso yebaka na tango yo abandone Yesu nkolo pa ko abandone yo wana pasi pe kokota na ndako na pona nini kati na yo bunzambe ezate bamama boya tosangana bamama boya tosangana bamama boya tosangana na lisanga ya bana nzambe lifunda Makiesse poni mutu te baveve bakok banetike je vous love je vous aime à suivre bye